Nzembo ya Beni est disponible en lingala et en anglais. Ceci est l'épisode en lingala. Précédemment, na Nzembo ya Beni. Mbote baninga! Kombo nangai Beni. Na épisode Oyo et Witaki Koleka, enfin, na kendeki na studio ya télévision Zarnacom, poa na komi komisa na concours ya bachan. Mais, tango na komi, na komaki ko banga. Batu bazalaki ebele. Et, batu nyonso tu, bazalaki na posa ya ko gagner. Pe, na kutanaki na batu oyo, na yebaki deja. Bafandaka na quartier na biso. Mwana ya docteur na biso, Elodie, azalaki kuna. Alingaka makasi musique ya pop. Dorine, mwana ya pasteur na biso, azalaki kuna pe. Ayembaka banzembo ya église tango nyonso. Et Wilfried azalaki kuna. Pe ye mutu alingi kozala star ya rap. Maman na ye atekaka mikate na zandu. Et aussi, parmi batu oyo na yebaki nanu te, mwana mwasi moko azalaki wana. Kombo na ye Samantha. Azalaki vraiment kitoko. Azalaki lokola star. Nazali sûr que il faut azala chanteuse ya munene. Mais nazalaki tan ya kosolola na ye te. Poa mwasi oyo ya production ya Chapeau Bleu abengaki ngai poa na koyebisa ngai ke ekomi tour na ngai. Nalobi nini? Nazali prête. Mais dame alobi oui, ezali tour na yo. Kende kotala ba juge sikoy. Donc nazalaki na choix te. Alors, botala sika sikoy audition na ngai. Baninga, nazelaki presque vi na ngai mobimba po na kozwa chance ya kolekisa casting. Nazelaki bambula na mbula po na kozwa chance ya kolekisa casting na Zarnacom. Mais, tango na komaki liboso ya ba juge, na bandi ko tremble. Na kokaki koyemba te. Pe na kokaki koningana te. Na kokaki ata koloba te. Nazalaki kobanga mingi. Ba juge bazalaki misatu liboso na ngai. André Matadi, Véronique Myriam na Isaac Mboka. André Matadi azosala po na entreprise Luxumor. Ezali entreprise ya munene ya ba bijou oyo ezali kopesa mbongo ebele po na kosalisa ba concours ya chant. Nasi na monaye na télévision. Na yebi que azali vraiment sévère na ba candidat. Et ezali vraiment mpasi po na kosepelisa ye. Véronique Myriam azali mutu oyo aganyaki concours na mbula oyo ewuti koleka. Azali chanteuse munene ya R&B. Mais na yebaki te soki akokaki kolinga ngai. Et puis, Isaac Mboka ye azosala po na entreprise Zarnacom. Et komi mbula mingi azosala na télévision. Yende mutu asala publicité ya jus d'orange Jusa Jusa. Bozali lisusu kokanisa slogan? Jusa Jusa, okomela jongo. Oui, ezalaki mungongo na ye. En tout cas, azali mutu ya kala na télévision. Kasi yango wana nazalaki kobanga. Finalement, lokola nazalaki kolobate, André Matadi a tuningai. Candidat 324120009. Kombo na yo nani? Nalobi, kombo nangai Beni. Juge alobi, ok Beni. Nzembo nini okoyembela biso? Nalobi, Nzembo ya Lola. Juge alobi, Nzembo ya Lola? Chanteur nini? Oyo ayebani, asi ayamba Nzembo wana. Nalobi, eza Nzembo ya mutu te. Ezali Nzembo ya ngai moko. Ngai mutu na komaki yango. Juge André Matadi a seki pe alobi. Ezali Nzembo na yo? Mukolo nini okomaki yango? E atali ba juge mususu. Ba seki bango nyonso tu misatu. Nakanisaki ezalaki signe ya malamu te po na ngai. Mais nayebisi ye.
Nzembo oyo nakomaki yango na mbula oyo ewuti koleka. Ezali nzembo po na koko na ngai. Po tango koko na ngai azalaki na bomoi, azalaki koyebisa ngai na sala makambo oyo nyonso ezali na motema na ngai. Mais sikoyo afandaka na lola. Ba juge misatu batiki koseka. Pe André Matadi alobi yemba tozo yokayo. Alors na kangi misu na kanisi na koko na ngai pe na bandi koyemba. Mise, oh na monike, ozwaki deja, oh na yebike, okoki kosala musala nyonso, ganyaki deja, oh na yebike. Nalingaki koyemba nzembo nyonso, me André Matadi alobi na ngai, tika nanu. Ba juge misatu, ba bandaki koloba na mongongo ya sese. Pe, juge Isaac Mboka alobi. Okoki kokende na salle d'attente. Bye. Mwasi ya chapeau ya bleu, aye kozwa ngai, poa amema ngai na salle d'attente. Nazalaki na mawa, pe nalobi, audition nyonso yango oyo. Mais, ezalaki mokuse. Ba juge, basali ata commentaire te. Nayebaki te soki nzembo na ngai, esepelisaki bango. Pe, nakende na salle d'attente, ezalaki vraiment malamu te. Ezalaki deja na batu zomi na mibale na kati. Ba mur nyonso ezalaki ya pembe. Ba fenêtre ezalaki te. Pe tozalaki ya droit ya kobima te ti na ndenge ba kandida nyonso bakoleka. Ba kandida oyo nakutaki na salle bayebisi ngai ezali 6 salles d'attente mususu na immeuble. Pe bayebisi ngai na suka ya mukolo bako-retenir kaka bakandida zomi na mitano po na koleka na émission oyo ekozala en direct na télévision lobby. Ekozala pendant ya émission en direct ezoleka na télévision que bakopona candidat oyo ako gagné. Mais en attendant, il faut oser là. Nazalaki ko banga. Après 1 heure de temps, Elodie, mwana ya docteur Nabiso, yepe aye na salle d'attente. Tongo amoni ngai alobi ate yo ozali awa. Mais ça veut dire que salle oyo ezali salle ya batu oyo bayebi koyemba te. Après Dorine, mwana ya pasteur Nabiso, yepe aye na salle d'attente. Tongo amoni ngai alobi ate yo ozali awa. Po na nini batini ngai awa? Ngai mutu na yebi kobeta piano, hein? Il faut nazala na salle oyo ba vrai musicien bazali. Après, Wilfried Yepe a commis. Au moins ye, tango a moningai, alobi, Beni, ozali awa, oza malamu. Et nazongi se liye, naza malamu. Mais nazalaki ko kosa, nazalaki ko tremble makasi. Finalement, Samantha, la chanteuse magnifique, Yepe a commis. Caméra ya Zarnakom ezalaki toujours kolanda ye. Biso tozalaki na droit ya kobima te me ye asengaki 2 fois abima. Alobi azalaki na besoin kozwa mupepe ya piyo na libanda. Po na nzoto na ye ezali sensible. Mais ezalaki normal te. Biso pe tozalaki na besoin ya mupepe. Et simanango Samantha azongi pe tozalaki kozela. Pendant ba heure na ba heure. Nazalaki ko banga kokoma na retard na ndaku po na kolia. Maman akokaki koluka ngai partout. Oh là là. Finalement, mwasi ya chapeau bleu azongaki po na koyebisa biso nani oyo baponaki. Et abandi kobenga bankombo. Elodie, Dorine, Wilfried, Samantha, boya awa. Ba oyo nyonso, merci na ndenge bo participaki me compétition esuki wana pwana bino. Bokoki komeka lisusu mbula oyo ekoya. Bye. Mais donc, elingi koloba ke na yuki nkombo na ngai te? Nazwaki te? Nazotala bango nyonso bazo bina na esengo. Baza kolanda mwasi ya chapeau bleu.
Nazalaki na posa na lela. Mungongo nangai ezalaki bien te pour na participer na émission en direct. Mais Natala Boye, mwasi ya chapeau ya bleu a telemi. Atali liste ya bankombo pe alobi. Bozela, na bosani mutu moko. Candidat 3, 2, 4, 1, 2, 0, 0, 9. Beni. Azali wap. Na telemi mbala moko. Nazali awa. Dame alobi. Landan gai yope. Ba oyo nyonso tu batikali, bozonga na bandaku na bino. Oh là là, nazalaki na mawa po na ba participant mususu wana. Mais donc, elingaki koloba ke ngai, nazalaki pe finaliste. Ngai pe nazalaki na mulongo ya batu zomi na mitano. Ngai pe nazalaki kolekana na émission en direct ya lobi. Nazalaki na chance nyonso ya ko gagner concours munene ya Zarnacom. Sikoyo, nazali sûr que bolingi koyeba eloko nini elekanaki après. Boyebi ndenge proverbe elobaka. Suite nango na épisode mususu. Mise, oh namonike ozwaki deja, oh naebike, okoki kosala musala nyonso ganyaki deja, oh naebike. Nzembo ya Beni est une série produite et réalisée par Kwambila Productions. Écriture et création par Sabrina Muela. Traduction lingala et codirection artistique par Damulangi Fwamba. Performance dans cet épisode par Sabrina Muela.